message à Peniel. J'espère que n'a reçoit tant ya kopé sa sœur Nadège, maman Nadège pe message naï. Message à Peniel les alaki nini, c'était aussi l'année passée. Les alaki le 1er novembre. Le 1er novembre, il y a 2024. Dans la ligne Zambazola Kisanga, Peniel a koufi. Elle était morte. Peniel était morte. Siko Moli Mazolo Banangai, Peniel est morte, mais elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée, a koufi na suicide. Elle est morte. Siko on a place na télémaki na mandi ko regretter, na mandi ko lela. Mais pourquoi Sali Boye? Pourquoi Peniel a tché fin na vie na ye? Et ça contre la parole de Dieu. Pourquoi Peniel a mis bomi? Pona nini? Na bandi ko regretter na so milela. Sikoyo naoki molimo bandi ko loba na ngai. Peniel a koufi, a se suicidé, mais finalement yen a juillet. Azo loba na nga bonga siko nazo comprendre. A bandeli lisusu. Nabi nazo comprendre lobi na nga finalement ye azu molimo oya lingaki a sali posa na ye oya lingaki ko sa na bomo na ye, il est arrivé à ses fins. Si quand on a trouvé bananga finalement azu oya lingaki, donc muto a lingaki Peniel a kufa a sali posa na ye, tant azo lo bananga bonga azo comprendre azo lo banani na tala bona moni Mike Kalambai bandeko na solo ba message na bandela kayango. Na bandela kango malamu pour vous comprendre. Pour tant nazo banalinga oya opesa suba message a boité pour na boy et kende et comme ba miniature na linga ngote. Donc ngai nazali a pour na koya kopesa message nzambe pour na ko sonner kopesa ko nyata na sonnette d'alarme. Pour na koyebisa mutu tala nzamba zo mona makambo zo sala tika makambo zo sala zonga na nzela. Pour na ko orienter peuple ya nzambe na yakate pour na ko bimisa problème. Alors so tozo comprendre ba message mabe yango tokenda na onde tokendaka awa nzamba zoloba nga boy Peniel a tché fin na bomo inaye a se suicidé a mi bomi. Mais en fait mutu oyo a sali ke ami boma oyo aza sima nango eza Mike Kalambai. Je ne vais pas mâcher mes mots. Na robomba Mike Kalambai te. Alors l'air na lamu ki na pongi na eselinga malili na bandi na bondeli po na Peniel puisque na ninga mona na biso Peniel, je la soutiens na sala ba vidéo, je suis Peniel et tout pour la soutenir. Po na nini boye. Ndenzamba zolo balanga premièrement molimo oyo elataka Peniel na ba suicide. Biloko nyoso ezo tourmenter bo moinaye eza d'abord un esprit. Eza d'abord esprit ya liwa, esprit de mort o eza likolo na ye. Eza réclamation ya kufa o eza likolo na ye déjà. Yango mutu manipulaka ye azwaka ba ide wana. Mais muto ya za na base nango akoki ko sala ke esila eza Mike Kalambai. Alinga yango te devant Dieu c'est comme ça. Alors comment Mike Kalambai nzamba zotanga yazo pesa responsabilité ya boye o éviter que mwana na biso mwasi a mettre fin na ba vie na ye alongwa na babiloko elatiye ba esprit ba réclamation ya mort mais ndeko na biso Mike Kalambai ye moko nzamba zo benga ye na repentance nazana ba message nazana message moko awa na laksa bino muke o ngamo na uti ko mona pona yebi na sina pesa Mike Kalambai na sina pesa message ba message on nzamba lobi pona ye na sina pesa ba message on nzamba pesi pona ye mais il s'est pas repenti
à se repentir te. Mais si ko ndeko na biso mususu awa tu kopese message bolanda message au malamu après naza na temps relaxa nyonso te. Ba pesi lisusu mai kalambai awa. Ce qui s'est passé, c'est comme vers la fin du clip, moyena okisa biso nyonso eza te mpo naza na temps te. Ye na ba Moïse mbi bango nyonso nzambe apesi bango message ya repentance batiki nzambe. Alors soki mai kalamba ya tiki nzambe ekozala ekokamwisa biso ndenge nini azala derrière suicide milimo oyo elati Peniel akozala derrière sa te ndenge nini akozala derrière sa te ndenge nini. Bien sûr qu'il est derrière ça. Aza derrière, il y a makambo so comme la Peniel, nzamba lobi na ngango très bien puisque lui-même il a laissé Dieu. Yé mon kwa tiki nzela nzamba zakana nzambe te. Mai kamba zakana nzambe te. Moi maintenant là je le dis, je l'assume. Nazo assumer ngwa zakana nzambe te. Ndeko oya oti ko loba ngo sikoyo. Oya lingina tshele lien bien sora mona ki angote. Nzambe apesi sous message ya mai kalamba na ba Moïse mbi bazonga na nzela. Bazongela nzambe. Posonga na lobi lisusu nga moko me toze belé o nzamba zotinda ba benga bango na repentance. Donc nzambe azoloba na ngai liwa ya Peniel o na moni na ndoto. Loko na moni na ndoto c'est que c'est spirituel et c'est planifié. Si manango muto azali commanditaire nango, muto azali responsable. Ya makambo wana ya liwa wana eza mai kalambai. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Atie bango nyonso na ba Henri Papa. Henri Papa na biso yo na bango nyonso baza na kati nzamba pesi bango message bazongela nzambe. Bazongela nzambe. Toyebi chaîne oyo. Soto keto mona message oyo. Bazongela nzambe. Alors na chité mbala moko na message ya ndeko na biso Nadège. Nadège pa tiki biso na yaki na peseki message ya ndeko Nadège. Sœur Nadège pe azali na kati ya ba message wana. Sœur Nadège yeyo. Nadège Mbuma. Ye pa azali na kati. Nzambe azobenga na repentance. Ye pe atiki nzambe. E bazo mema full ebele na sima na bango. Bazo mema batu ebele na sima na bango. Bazo bungisa batu nzela. Bazo perdre ba âme ya nzambe. Bazo détruire ba âme. Bazali susu na nzambe te. Na pesaki message moko ya ndeko Nadège. Na lobaki makambo nzamba alakisi nga pona ndeko Nadège. Mais batu mususu ba comprenaki. Comme d'habitude, batu mususu ba ndimaki te. Mais Dieu continue à insister. Yango na zo sa biso boye bandeko nanga. Biso batu tolanda batu toa bana mabe. Ba fanatiques. Des fanatiques sont des malades. Ba fanatiques baza ba drogués. Ba fanatique bazo bateke bango mutu bazo memisa bato nyonso na enfer. Bino nde boko mema bango na moto na lifelo. Bozo betela bango maboko pendant que nzamba bazo bisa bango repentez-vous. Pendant que nzamba bazo bisa bango bozonga na nzela bino bozo betela bango maboko. Bino nde bozo bebisa bango. Bino nde bozo mema bango na enfer. Nzamba ko tuna bino ba compte. Pe boye bango ke bato balandaka bato ya mabe. Oyo bazana nzambe te. Na bango bakoma ba carpet, na bango babunga nzela, na bango bakomona nzambe te, bakomona gloire ya nzambe te. Na bato balanda ezaka bango moko te, na bato balanda bango surtout bao babetela bango maboko, bao baza ba fanatique na bango aveuglement, bozo aider bango te. Tant nzamba bengi bango na repentance boye, bino batali boso bokoya ko tia ba commentaire buzoba ao. Bokoya ko loba makambo ezanga tina pendant que nzamba zo benda bango matoyi ezali bino nan donc bino bosa plus dangereux que bango ba fanatique. Bino donc bolinga nzambe te boyebi nzambe te boluka nzambe bino moko te boza na communion moko te na nzambe boza na relation moko te na nzambe. Bino ba nzambe na bino ekoma bango. Bango bakoma na bango banzambe na bino bokoma olata ba t-shirt na bango botie ba photo na bango na ndako bino bobosani nzambe bokoma ba fanatique a bato. Idolâtrie. L'idolâtrie. Bible esi biso à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bandeko nanga bozwa parole o. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Âme na ezali très important que biloko zo gagner na mokili.
biloka mokili etikala nyonso ekoleka mais âme na yo ekende wapi po vie eza éternel tokufaka na biso te mais okende wapi na nsima ezalaka na vie mibale kufa ezali mpona bato bazo maloba nzambe ebisi biso nyonso amo ekokufa ezali l'âme qui pêche c'est celle qui mourra donc nakomiseli biso bamessage oyo nalingai napesa biso message ya Peniel en fait naza na message mosusu nzambe apesaki nga après message moko très profond nakopesa yango yango eza mwa molai mais message wana nalingi napesa yango na Peniel nalingi vraiment napesa yango na Peniel puisque eza très important eza très important mais nakozonga nango après nakoya nango mpona apesa yango mpe bana nzambe puisque eza vraiment important eza important mais napesi Peniel na bana nzambe nyonso napesi biso baverset au Luc 10:19 Matthieu 28:16 Matthieu 18:18 Acte 3:4 puissance ya kombo na Yesu Peniel simba Yesu makasi message on opesa ezali tellement troublant et lakisa biso makasi ya nzambe ekolakisa biso puissance ya message ya Peniel j'espère que nakozwa temps ya kopesa sœur Nadège maman Nadège pe message na ye message ya Peniel ezalaki nini c'était aussi l'année passée ezalaki le 1er novembre le 1er novembre il y a 2024 na lali nzambe azolakisa nga Peniel akufi elle était morte Peniel était morte. Siko molimo azoloba na ngai. Peniel est morte, mais elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée, akufi na suicide. Elle est morte. Siko on a place na télémaki na mandi ko regretter na mandi ko lela. Mais pourquoi sali boye? Pourquoi Peniel a tché fin na vie na ye? Et ça contre la parole de Dieu. Pourquoi Peniel a mis bomi? Pona nini na mandi ko regretter na zo milela. Sikoyo naoki molimo bandi koloba na ngai. Peniel akufi a se suicidé mais finalement yé a juillet azoloba na nga bonga siko nazo comprendre abandeli lisusu na bina so comprendre lobi na nga finalement yé azui molimo oyo alingaki azui asali posa na ye oyo alingaki kosala na bomoi na ye il est arrivé à ses fins. Si quand on a trouvé finalement azui oya lingaki donc muto alingaki Peniel akufa asali posa na ye tant azolo bananga bonga azo comprendre azolo banani na tala bona moni Mike Kalambai bandeko na solo ba message na bandelaka yango na bandelaka yango malamu pour bo comprendre pour tant nazo bananinga oya opesa suba message a boete pour na boy ekende et comme ba miniature na linga ngote donc ngai nazali a pour na koya kopesa message nzambe pour na ko sonner kopesa ko niata na sonnette d'alarme pour na koyebisa mutu tala nzambe azomona makambo zo sala tika makambo zo sala zonga na nzela pour na ko orienter peuple ya nzambe na yakate pour na ko bimisa problème. Alors, si tu comprends le message, ma B, yango tokenda na onde tokendaka. Awa nzamba zolo bananga boy. Peniel a tché fin na bomo inaye, a se suicidé, a mi bomi. Mais en fait, mutu oyo a sali ke a mi boma. Oyo aza simanango eza Mike Kalambai. Je ne vais pas mâcher mes mots. Na robomba Mike Kalambai te. Alors l'air na lamu ki na pongi na eselinga malili na bandi na bondeli po na Peniel puisque na ninga mona na biso Peniel je la soutiens na sala ba vidéo je suis Peniel et tout pour la soutenir pour na nini boye ndenzamba zolo balanga premièrement molimo oyo elataka Peniel na ba suicide biloko nyonso ezo tourmenter bo moina eza d'abord un esprit.
eza d'abord esprit ya liwa, esprit de mort oyo eza likolo na ye, eza réclamation ya kufa oyo eza likolo na ye déjà, yango mutu emanipulaka ye azwaka baide wana. Mais mutu oyo aza na base nango akoki kosala ke esila eza Mike Kalambai. Alinga yango alinga yango te, devant Dieu c'est comme ça. Alors comment Mike Kalambai Nzambe azotanga yo azopesa yo responsabilité ya boye o éviter que mwana na biso mwasi a mettre fin na ba vie na ye alongwa na babiloko elati ba esprit ba réclamation ya mort. Mais ndeko na biso Mike Kalambai ye moko Nzambe azobenga ye na repentance. Nazana message moko awa na laksa bino muke o ngamona uti ko mona pona yebi na sina pesa Mike Kalambai na sina pesa message ba message o Nzamba lobi pona ye. Na sina pesa ba message o Nzamba pesi pona ye. Mais il s'est pas repenti. À se repentir te. Mais si ko ndeko na biso mususu awa uti ko pesa message bolanda message o malamu après na sana temps relaxa ngonyo sote. Ba pesi bisusu Mike Kalambai. Awa. Entendre ce qui s'est passé, c'est comme vers la fin du clip. Moi na okisa biso nyonso esate pona zana tante. Ye na ba Moïse mbi bango nyonso Nzamba pesi bango message. Il y a repentance. Ba tiki Nzambe. Alors ce qui Mike Kalambai a tiki Nzambe. Et ko zala ko kamusa biso ndenge nini azala derrière suicide milimo oyo elati penel akozala derrière ça te ndenge nini akozala derrière ça te ndenge nini. Bien sûr qu'il est derrière ça. Aza derrière, il y a makambo so comme la peniel Nzamba lobi na ngango très bien puisque lui-même il a laissé Dieu. Yemo kwa tiki nzela Nzamba zakana Nzambe te. Mike Kalambai zakana Nzambe te. Moi maintenant là je le dis, je l'assume. Nazo assumer moi zakana Nzambe te. Ndeko oya oti ko lobango sikoyo. Oya lingina tshele lien bien sora mona ki amote. Nzamba pesi sous message ya Mike Kalambai na ba Moïse mbi bazonga na nzela. Bazongela Nzambe. Posonga na lobi lisusu nga moko me toze belé o Nzamba zotinda ba benga bango na repentance. Donc Nzambe azoloba na ngai liwa ya peniel o na moni na ndoto. Loko na moni na ndoto c'est que c'est spirituel et c'est planifié. Si manango muto azali commanditaire nango, muto azali responsable. Ya makambo wana ya liwa wana eza Mike Kalambai. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Atie bango nyonso na ba Henri Papa. Henri Papa na biso oyo na bango nyonso baza na kati Nzamba pesi bango message. Bazongela Nzambe. Bazongela Nzambe. Toyebi chaîne oyo. Soto keto mona message oyo. Bazongela Nzambe. Alors na chité mbala moko na message ya ndeko na biso Nadège. Nadège pa tiki biso na yaki na peseki message ya ndeko Nadège. Sœur Nadège pe azali na kati ya ba message wana. Sœur Nadège yeyo. Nadège Mbuma. Ye pa azali na kati. Nzambe azobenga na repentance. Ye pe atiki Nzambe. E bazo mema full ebele na sima na bango. Bazo mema batu ebele na sima na bango. Bazo bungisa batu nzela. Bazo perdre ba âme ya Nzambe. Bazo détruire ba âme. Bazali susu na Nzambe te. Na pesaki message moko ya ndeko Nadège. Na lobaki makambo Nzambe alakisi nga pona ndeko Nadège. Mais batu mususu ba comprenaki. Comme d'habitude batu mususu ba ndimaki te. Mais Dieu continue à insister. Yango na zo yebisa biso boye bandeko nanga. Biso batu tolanda batu toa bana mabe. Ba fanatiques. Des fanatiques sont des malades. Ba fanatiques baza ba drogués. Ba fanatique bazo bateke bango mutu bazo memisa bato nyonso na enfer. Bino nde boko mema bango na moto na lifelo. Bozo betela bango maboko pendant que Nzamba bazo bisa bango repentez-vous. Pendant que Nzamba bazo bisa bango bozonga na nzela bino bozo betela bango maboko. Bino nde bozo bebisa bango. Bino nde bozo mema bango na enfer. Nzamba ko tuna bino ba compte. Pe boye bango ke bato balandaka bato ya mabe. Oyo bazana Nzambe te. Na bango bakoma ba carpet, na bango babunga nzela, na bango ba omona Nzambe te. Ba omona gloire ya Nzambe te.
na bato balanda ezaka bango moko te na bato balanda bango surtout bao babetela bango maboko bao baza ba fanatique na bango aveuglement bozo aider bango te tant nzamba bengi bango na repentance boye bino batali boso bokoya ko tia ba commentaire buzoba aw bokoya ko loba makambo ezanga tina pendant que nzamba zo benda bango matoyi ezali bino nan donc bino bosa plus dangereux que bango ba fanatique bino donc bolinga nzambe te boyebi nzambe te boluka nzambe bino moko te boza na communion moko te na nzambe boza na relation moko te na nzambe bino banzambe na bino ekoma bango bango bakoma na bango banzambe na bino bokoma olata ba t-shirt na bango botie ba photo na bango na ndako bino bobosani nzambe bokoma ba fanatique a bato idolâtrie l'idolâtrie. Bible esi biso à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bandeko nanga bozwa parole ou. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Âme na yo ezali très important que biloko zo gagner na mokili. Biloko mokili etikala. Nyonso koleka. Mais âme na yo ekende wapi? Pour vie eza éternelle. Tokufa na biso te. Mais okende wapi? Na sima ezaka na vie mibale. Kufa ezali pona bato bato maloba nzambe ebisi biso nyonso. Amo eko kufa ezali l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc na komiseli biso ba message oyo na linga ina pesa biso message ya Peniel. En fait naza na message mususu nzamba pesa kinga après message moko très profond na kopesa ngo yango eza mwa mulai mais message wana na lina pesa yango na Peniel na ngi vraiment na pesa yango na Peniel puisque c'est très 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 important et ça très important mais na kozonga nango après na koya nango pona pesa ngo pe bana nzambe puisque c'est vraiment important et ça important mais na pesi Peniel na bana nzambe nyonso na pesi biso ba verset au Luc 10:19 Matthieu 28:16, Matthieu 18:18, Acte 3:4. Puissance ya kombo na Yesu. Peniel simba Yesu makasi. Message on appelle ça ezali tellement troublant et lakisa biso makasi ya Nzambe. Et ko lakisa biso puissance ya kombo